Bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes sur du Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente de l'émission Nous Parlons-en, une émission sociopolitique présentée par Maman de notre Koloba, la fille intelligente. Merci à Kabouya derrière la caméra, à vous, chers abonnés de Sion du Congo. On devra toujours vous informer, c'est notre devoir pour les mater. Pour cela, Nabino, Maïmatalingo, Kalabiso, comme on devra toujours socio-politique. Et aujourd'hui, Bandeko Balandi, Tokitaki na Kibanseke, na Orphelina, le bon berger. Pour cela, Namonamboka, Issa, Kumala. Azali, le président, il y a ONG Oyo, solo et donc on a déjà bon retour, on n'a pas en soi, ou à qui côté la biso, un message qui tourne pour la réconciliation, espérant que Namokenge, Nabozongi Boye, qui met au quota, tout le monde va gêner, va les livres, va s'engager, qui met à l'est, on a un stade de martyr, tout le monde n'est pas bon, on est étalé. Lolenge mboko za kotambola et puis nous na bande kwa idepes tolingi kimia na mboka na biso. Voilà pourquoi kaka na nzela wana to ekotala bana biso ya orphelinat o baza ko faire partie ya mboka na biso oyo mingi baza abandonné nde bataki biso mboka za ko nyokwama bango pe baza na part ya ba souffrance. Il y a une personne qui a responsabilité na bango. Mais avant d'entrer dans le vif de cette émission, moi, événement, il y a orphelinat, Ndengue orphelinat, Isali, au Pango, pour autant, moi, extrait et tout juste après pour continuer avec cette émission suivante. Bonjour, maman, la paix, c'est bien nombre de la communauté. Maman, boss, on a besoin de garantie, tout ça, bah, on a bien, on s'en qui se va bien, on a besoin d'un d'accord. Boss, on a besoin de bon à Minerval. Pas garantie na bon Minerval ni sur ko bakisa o besoin na difficulté pour passer. Trop mais TV, tu as na TV ma kana bomona. Bosunga biso surtout na garantie non. Ba obenga na biso na ndako, bo pesa biso ba garantie. Allô. Bonjour. Loba na ba mama ba otala yo dini basunga o pona nini. Basunga biso na mbonga garantie na biso esili. Basunga mbonga garantie hein. Merci Barosunga. Merci beaucoup Moïse pour la image. Issa, que je dis bonjour, bienvenue. Que c'est Felipe de Lengo et Andimbi, Biso Nakatia, Orphelina, le bon berger, bonne santé. Santé Zamaram. Ok, moi Liloba, avant d'entrer dans le vif de cette émission, tu es bien que tu es côté à la bana, tu es côté là, Maïmatali orphelinat, le bon berger, au Kobe et la biso vraiment na Molaï, Maïmatali création, nombre ya bana, nini osala ka pona ko bana obandiaka ozora bango ndenge nini pour que ba se retrouver na kati ya orphelinat mais au moins tu as une visite ya pape na kati ya mboka na biso et tant que mwana mboka mwana Congo ayaki mpona réconciliation pour que kimia pe ekota na mabota ya Congo entre autres bana pe orphelinat bazwa kimia soki mboka ya kotambola malamu. Est-ce que moi liloba ezali par rapport ya moye ya pape? Merci beaucoup maman. Boye ya pape tolo bakebisho toza na tiango soki RTNC penze zwaki ba image bien parce que bana nyonso na orphelinat baza 38 babimaki puisque chose à deuxième parcelle à Boulevard le monde bana nyonso babimaki batelemaki wana bayambaki pe papa parce que naza na bana 5 yao baza ba catholique bazokula kutu na main awa donc bazolia communion na main naza na bango moko wana vandi na mosusu wana le reste baza na classe. Donc on peut bazo pour la donc ça pas catholique. Donc on n'a pas qu'on forcer bana te na religion kota a kota non. Moi na a poni religion o yazo sana. Mais problème na ça to kamba on a ba prière. Tout ça na une seule prière tout ça là on a bango chaque 5h, 5h, 12h, 18h, 22h. Donc c'est ça. En tout cas il y a pas plus tout ce qu'elle na malam. To ya magi pap bana ba magi pap bozongi na épée bo bazaki na classe mais o bazalaki awa ba magi pe PCP au revoir. On a espéré que ma solo papa et non na école au Congo pour rejoindre ba résultat madame. Oui, ce qui miezate, les a passé le dans un 4 ans. Bana 4 baza ba est. Oh.
Ouais, baza 4 bazalia. Donc est. Baza bofele. Donc est. Donc tata kufa maman kufa bana batengani batiki na Goma do bazalia. 4. Moko yo zomona wana, je crois cameraman na kozwa et Élysée ya papa. Élysée. Donc oui mtoto wa Goma. Iko vraiment ya Fizi, mtoto wa Fizi. Élysée ba oloba moi. Asi abosana na ye donc lingale bandi okota. Swahili zokima. Ayaki ana inane. OK. Inane donc abandi bana koloba sika. Weye habari mzuri donc ayaki na yango. Mais lelo akoma lingala fond. Donc mutu ayaka na yawa noko na ye. OK. Noko ne l'air de kwa kufi noko na zuya yene na Kishasa. Noko ngopa komi na Kishasa wa guerre contre ye na mosi. Koyoka nezate noko ayi kotika yawa. Depuis atika ye lelo 4 ans. Noko amona na ate. Amona na ate porté disparaître côté ko tazako vanda bimana. Donc c'est ça donc quand on a pour na paix toujours quand des personnes qui pèsent ali qui mise à part monter que bano ba na kozelo ko kolia et pas ba ndeko pour qui mise. Merci beaucoup Élysée Mwana Kitoko vraiment musala malamu. Merci papa pour la musala. To continue masolo ngo ya orphelinat oyo ememi biso na oesika. Betela biso d'abord makanisi ya ko créer orphelinat et là qui on ndenge aujourd'hui on a orphelinat on a déjà na 38 bana oye bisibiso mais likanisi wana ya ko créer ya ko sala orphelinat et là qui on ndenge pour arriver aujourd'hui na orphelinat le bon. En tout cas, merci maman. Likanisa kosala orphelinat et là qui na 2000 pardon, na 1989. Ngaza mona koto. Na botami koto na koli koto. Donc je crois 5e avenue, une avenue na Bicho presque na botami. Ba voisin na Bicho. Papa na bango kufaki. Quand papa kufi, batikel na mama. Après 2 mois, maman sali rechute, souci à mobile naïe. Parce que ban na wana batika na papa leki na ba. A tortira ki camarade wana makasi. Na senga ekutu ke. Na meka ko benga na biso ke mission ba journaliste de ba benga bazoya azala. Donc likanisi ko sala ofene uta na nzoto ya master wana. C'est un ami to bande kokula. Mais to ko uta classe to yeboye Yé bazoti le foufou na pilipili na 1989. Entre temps na papa lek na bango bazolia bien mais yé bati le foufou na pilipili yalia. So tant nazo mona ndengwa ne sala nga pasi na obenga ye aya tolia. Na ki ko poser maman question. Maman, soki pe papa kufi, toyo kufi biso pe ba onyo ko la biso ko. Papa maman bazoki makolo ba répondre kinga. Beaucoup souffrir pour tout pipi parce que la famille n'a pas monté azati maman peut même et tout est comme on effectivement papa Koufi to s'est retrouvé dans les néa et souffrance en néa dans une classe n'a pas si na teki koni ngai na teka koni na teka misili na mema na mutu na mataba kota bazamba kuna ba kinduti ba plateau ba téléfolie ba mukwa ko kesomba pundu ko yana ngokoteka na zai kotambusa kungu bululu na barumbu wana na beau marché nazotam sa kongo bolo na mutu pona futa classe et lelo naza licencié na to nzomona et na epsaki ka nzambe ke so na sisi classe mbongo na ngana oboko na bonfait na ko sisi classe na 2012 tant na sisi classe na 2012 na lo bango merci na pesa merci maintes fois 1000 fois Anita Tamba premier partenaire aza maître avocat aza na 12e réalité na TCP ba mota trop mais bika Rolanda image maman Anita tant na zui likanisi ya osala loko na bengi ba collègue na ba confrère na to banyo sala statut règlement d'intérêt tant to commis maître Ravi na PCP mota trop maître Mwaku na PCP mbote maître Jean na PCP mbote ba collègue nango to sala ina bango statut règlement de non il faut tous amikanga nous l'anda l'état kokene bimisa F90 kolanda personnalité juridique donc tout c'est là donc tozana mikanda nyonso ya l'état
donc tozana nyonso ntango tobimisi mikanda nyonso tozwi mikanda nyonso mpenza ya leta tozomona stati toye oza certificat d'enregistrement et affaires sociales oza chef de division oza division urbaine et affaires sociales certificat d'enregistrement na bango ville province de Kinshasa oza certificat d'enregistrement ministère des genres de la famille certificat d'enregistrement na bango ou arrêté ministère tu veux arrêté pour attestation de confirmation des chaises ou autorisation d'installation accusé de réception donc F nonandi tant que tu as des documents nyonso tu dis bon tout tu as démarré en 2015 le 25 décembre 2015 Noël commune na biso ya Ntsele tellement topanzaki ba mikanda nyonso commune na Ntsele ayi kotindela biso mwana moko na âge ya 5 ans ko orphelin kotilo 7 ans bayi kotindela biso Naomi wapi Naomi atelemaka kuna yaka bayi kotindela biso mwana wana na âge ya 5 ans Naomi tozwi Naomi na 5 ans donc moi na liboso to bandi na ye orphelinat les bons bergers tatana maman yaka tatana maman bakufaki na baguerre kamwe na sapu to ekoza jeune fille na biso donc moi na liboso moi na nga liboso na bandi na orphelinat zongana et tant na bandi na le na bambetu na kem wana na bandi na veni qui push na se kota maya mukali mo ntango zo ya Pascal Bokiti mai wana bokati si wana aveni moko eza wana maitonda ka mai na bandi wana na ndako si chambre salon bana bazolala na ka éponge moko ya mukie eza na mama moko Maria na kasavu ai komona nga bino papa na uti ko lando na TV mais nana mutu moso monie auzala partenaire no felna lokolo bandi sika Aosungo ayiko pesanga adresse ya mama Anita na 12e Anita Tambo na saluer lisusu na ayiko mona na ketina ndako ya mama Anita na kesolola na ye to fandi ni boye ayambanga na kutaka zaina ya kolala bake bayebisi ye ke mutu moko azali banda po ya yambanga si rendez-vous nga yambanga na rendez-vous te ayeba nga pete Saint-Esprit ka touché te na bima tango abimi ayambinga na veranda na ye to fandi habite to kota na ndako na moni masolo zoloba ezo intéressant kotsanga na salon na ye to fandi na mama wana to bandi kusolola mama boboto ya ona baki ke suka zaki azo postuler na chango ngana ningana soutenir mais azo postuler na funa kuna bana funa mama Anita ngana asalele po baganda mais na lobi ko eza réel ngana chango mais le mama Anita atuninga posa nous anina bi mama nana bambetuti naza pe na mbongo ti il faut de quoi na sali loko nazala ne loko mo capital ona na boko la bana wana quelque part au risque wana le loko te aussi si classe mais si classe le loko ezate idée zalaki na bandika idée ça et loko sambongo sanini na bandi idée 2000 wana to komi déjà le 28 décembre nde mama Anita lobi nazo kita wana nazo ya wana no felina lobi omona nga wana ngabi c'est vrai mais zo $300 kende somba biloko kolia pour bana mais lobi nga na oya $300 na ke somba biloko kolia bana lobi mama oya ça va na ye na bengi pe équipe na nga na côté na uti tala ki ça c'est bon donc les fondation nazo cadrer ba veuve pour naza na 14 826 membres na fondation na 14 000 pour le moment au baza siko 14 800 membres on naza na ba fondation tant mama Anita ye na yambi mama Anita
koyamba toyambi mama On a Nita déjà fondation ezalaki. wana to bandi Wana orphelinat. orphelinat ebotami na kati ya fondation mais toi ne eloko te taka fondation baveuve yo fo sungaka bango zo tona eloko te toyokoyamba mama Nita na 16h amemelinga 10 éponges 10 sacs ya loso 10 sacs ya semoule na bakiti ya plastique atikelinga mbongo atuninga kosani na bina nga fungula ezini ya opi na pesi sumbota to mama malamu ayiko tikelanga mbongo o permettranga na somba mo machine au to travail atile donc grâce à maman et pesi nga force ya ko bana fela après lokola tindelinga ba éponge condition to bongisi mbongo atika ki tosali peinture to bongisi ofende ko na condition normale de bana commune bando tinda bana awa nazoka bana masina ntele kimbanze donc chango mais nazaka na mona moko auta makala commune makala yo azota na ngage de wana yo ndi auta na commune makala ndi tindelenga donc c'est ça ndi to bandaki idée tu veux voler na ndenge to zokini. Quelles sont les difficultés déjà depuis que bandit tout le monde qui est orphelinat et bandaki na volonté na souci et on a passion moninga à kutanaki nango yo moko peu encore victime mais sans rien tu as osé une visitation dans la part ça quelles sont les difficultés oh yo kutani nango déjà kino lelo soin ya bana ya chaque jour est-ce que maman Anita papa tu dois tinda oh en dehors ya maman Anita il y a encore d'autres partenaires oh ba ya rapona non, nous avons un partenaire avec nous. Orphelinat, partenaire ami Balé, mon na présence na Yomoko, mon papa ya bazoya, Bana. Donc c'est ça. Oui, fréquemment. Papa ya baya. Puisque pour les bons bergers, ils ont beaucoup ils ont aidé Mboka. Ils ont aidé Mboka. Soutien extérieur, soutien à gouvernement, bail politique, là, kaka. Ce qui te lobby, oui, Libanda, bande comment. En tout cas, privé, il y a mon point de basé belé moyen il y a autant ba kombo na bango ezate mais na pesi bango nyonso baza na États-Unis, Europe, Amérique, Asie, Afrique. Merci Nabino au bosala pona bano. Surtout pour le gouvernement. Na ibiso mutu moko mama Nita. Yami balé na bingaki papa ya bana oyo Eliezer wana na elson fero moni mwana ba chaka na market babwaki na terrasse soko landi masolo na député ya Eliezer omona ka memaka bébé moko alati chapeau na mutu mwana et début ya masolo na député Eliezer alors Eliezer me mandé mwana donc aza mwana moko ba checker na market babwaki na terrasse donc c'est ça bozana mwana naza na émission tie merci beaucoup bana hito kwa vraiment félicitations comment les gouvernements à part maman Anita bandeko ya libanda moko soutien exact. On est des cardinal à l'obédience. Pays moko riche, la RDC, mais plus sur le tout au Banda, nous avons souffert. Bana ba uti même ba est, ba ye awa na mbanteke pour na base de soins na bango, ba ndeko bino boza un peu partout dans le monde, ba ndibon sur maman océan beta vraiment c'était pour son orphelin. Osunga ve ozo prêter pas ensemble donc toza ko benga toza l'appel na bino banso o ko tala biso partout dans le monde toza vraiment na orphelinat le bon berger maman Rachel ils feront so na wango vous venez maman Rachel boni bana lo lenge na lo 38 personnes baza awa papa isa azoka soin na bango ba partenaire baza minité mais aza ko bunda vraiment tozo lancer appel na bino balanci boza un peu partout ba koli botinde na bana akopesa numéro ya téléphone bobenga mpona kosunga bana
boyebi mboka na biso nde ezotambola malgré richesse malgré nyonso toza nango mais tala basituation mais soki nzambe aponaki motu moko oyo antimi kosesakrifie à travers yo okoki ochange mpe situation ya bana oyo maintenant mpona tokena na ka ya badoption sikoyo nde bavandaka awa mwana na biso oyo lakisi biso akokaki Samuel asali déjà 7 ans awa ouais, azali na Naomi. 4 ans Ouais, tout ça ouais, ouais. Naomi, 5 ans. avenir ya Naomi mpona kokite orpheline akokite yango na age nene et puis après kokite mosala nini oyo akoki kozala nango na maboko oyo kosala ke esunga ye azala indépendance to akovanda awa jusqu'à ba age nini. Ok, merci beaucoup pour la question. Samuel Zongo. Comprenez, tout ça dans orphelinat, tout ça dans pana, donc il faut tout comprendre. Pour la question, on a bana nyo sami bali so bazu diplôme. Nazana de côté où après qu'on nous baquer, attend que ça va à l'université parce que bazé bébé. Yo mo yebi na fi yebi so ke naza dia master mais dia mango ebe bana. Comment on bongo. Mwana wa mobile soit pour kisi 18 ans de diplôme. Côté ça on a ba métier. Ai ba misala maboko. To sengi ndeko susu motema malamu asungi biso to juillet studio. Ayebi musala to pesi musala soit to lakisi kukumba mutuka. Ayebi kukumba mutuka. To lukele sur musala. O bazo fouté par jour comme chauffeur personnel. Ce qui déjà vu à vu studio na ye. Donc il y a combien de temps? Indépendant. Donc afandi kuna yebe abanda ko travailler abanda ko ipulenga. Na robali kamba Samuel abanda ko ipulenga. Uzomona tango abanda ko ipulenga na sunga pe ba oya mikibatika. Pona ba o. Ndenga zokula. Soka zu diplôme. Donc toko tsabango mingi ba esthétique ba coupe petit. Yé à moi aussi. Ils sont différents dans mon mobile. Donc moi si poto libérer ça moi passe. Donc à kofanda a ce cas du diplôme, ce qui nous donne mon anodi andimia tangisa université. Là moi na kena université. Ce qui nous donne mon anité. Donc kofanda ça à moi na ayebi ko tonga na ye, ndenge toza na jeune fille na biso moko mon personne télé mi wana o azo tonga ba bilamba wana. Donc jeune fille na biso ça. Aza déjà na 20 ans. Aussi 5 ans on finit na 15 ans. Donc azo tonga mo ba bilamba ni. Ce qui mo bala monani. Ta tête. Dans la tiveste. Mais moi, ce qu'on a fait, il y a de quel âge à quel âge? Bon, on a la limite sous 5 ans, de 0 à 5 ans. Ok, bon, on a 15 ans. Bon, quand on a eu, puisque ça, quand on a eu, on a eu, na ozoaye, na yebi ndenga commune. Mais on a outil musique, âge on a dans même pas 10 ans dans mais on a eu bien ça dans quartier, on a eu que moi nous 7 ans, 8 ans, on a bango zagi, mo histoire na bango. On a ozoaye. On a déjà 12 ans, 13 ans, 14 ans, tant que vous avez côté outil au yébité. On a compté qui nous quitte. On a mon qui nous quitte. Pour nous battre la milieu mobile 38. Na yebi beta dame na bango. Mais ce que moi na côté na porte on nous au mona qui nous vient sophétique. Pour nga pasteur so kanyi mona ndeko bo pesa mona. Après une semaine yo famille on zoe qui nous ici. Il est malade. Donc c'est ça il belé bazar sur la lecture pour da benga kanyi ndeko banda ya to mona. Donc tu as côté à poser au côté ici les tous joyeux des jours de place pour tinda côté qui ne doit pas ebima donc tu ebi qui ne ebima rapé donc c'est ça pour un problème d'adoption oui motako ya lobi na ngina adopter mon topé soyi na ndenge ni na même mon affaire sociale mais ba cas adoption on paye depuis oui yaka na même mon affaire sociale na même on a tribunal après de cours d'enfants na mimi on a bisika o esengi ba tellement mbana ngaza berger yango yoki orphelinat les bons bergers do naza berger na batela ba malamu ko baza na ba santo zo monde na batela ba bien zo monde. Merci beaucoup papa Issa tozo ke vraiment malembe na suka tozo la tata na deba na si possible un mot na bato na so ba kotala yo et puis ouais bisa biso on voit les bons bergers bato ba yebi les bons bergers ba so comprendre mais on qui combat na wapi et puis un mot à tous nos téléspectateurs et internautes pour rejoindre un mot de soutien pour merci maman comme il y a les bons bergers nous avons en 2004 non 2004
naaki kozwa kombo les bons bergers na Kafunfu. Je crois oyebi Kafunfu non na Lunda North. Naza osoma mwa diamant na nga na tiki ba koteka na nga ba Kongo bololo ba biloko na nga Angola bene fongwami bandi 6. Angolais bandi 98 99 parce que afdel a kotinga na zaina Angola. Naza de Angola na bandi Angola 96. Na bandi Angola. Alors 2004 nalali na butu na ekomona penza ke bazui sanga Éternel et le bon berger. L'Éternel est le bon berger. L'Éternel est le bon berger. Moi on est ngolo bani. Na yeba no mangamba Bible ete. Na era loinga ba musicien, ba nani, ba concert bani tout ça. Taka monga diamant ils ont pesa sur le yingi. Na bimi parce que moi zako le kana bengi ngabi l'Éternel est le bon berger. Ils ont rappelé la Bible, oui, ça la Bible. Tangelinga ba verset wana na Bible on a une vision. C'est que nga funa za les bons bergers, les bons bergers za muto abattu na abattu malamu. Oui, il faut nga za les bons bergers. Les parce que mon angi bimana 2004 wana reflement ya 2004 na ngolé bandi. Donc nga place na zo ko mon les bons bergers. Tant ba reflet ba tunga pe na bimaki. Na eti na tembu. Kokoma na nga na tembu. Naza ufana na hotel mo bobu. Na hotel wana na zo soki na biso ke batu bazo ya pona hotel kelenge. Carrière à kelenge pe mina ka fond comptoir na ngizala do. Batu tout bazana kelenge ba yenga. Il faut ba ka kozwa mbongo ko lié pana. Et bandi déjà. Bandaki wana na tembo. Ozo sunga batu ya kolia faut tembo avion ezwa na passe. Na signé ko mata mutuka. Mutuka ngutu zwa na nzela boye nzela tsaka la panzi wana faut kufa. Tolongwe tembo nguruma ya le kufi nguruma ya la baki kufi baki bomona tambuteke kufi tambuteke tibo bima ba mawanga ba musamba bomona kenge donc tobeta 2 semaines. Tu batu tout dans nzela na camion kolia ekuni nzela kuni za passe. Il faut s'occuper de notre sokolo. Si quand les bons bergers na ba tinga nzamba pesa motema na boko la bato. Ndene yeko zabana. Merci beaucoup. Un mot aux téléspectateurs. Mon anga ezali ke bande konanga bozolandanga bosunga na ba matela otala bana ba mbeto ba olalila eza ya mike ya minene si ba esili na osuba cameraman on laksa bino to kota na e amona ba chambre bana ba olala ba mbeto ezali mais c'est suffisant et c'est na somba ba mbeto alikolo na somba shuba matela ba éponge donc de quoi motema malamu akoko sunga biso na éponge. Téléphone plus 243 89 48 62 735 plus 243 89 48 62 735 soit la bengio au peut se mon numéro directement et puis à travers biso soit à mon pays quand attaquer les capés dans zila na yo et aux alapé moi malamu. Merci beaucoup na bande ko balandi mamoseya makambo lingaka ngoyo yo moko zali Colossienne yo moko kikara na ba terrain pour kofunga ba orphelin pour découvrir sous orphelinat le bon berger pendant la besoin ba matela to sali pe appel na maman Océan du Congo to sali appel na balandi banso ya Océan du Congo papa Isa appel si numéro na biso pesa au bas de vos écrans appelez bana bana besoin ba matela le pays va mal ton soutien pour ça que nous avons fait à Pambola pour aussi quand même comment on va dire l'image parle 2 fois et puis s'il y a les enfants on va démaloba on a aussi toujours distingué la population nyonso au bazar ici quand il y a surtout que au bazar awa moyen pour continuer la carrière. Merci. Merci. Et bambeto bana baola lela za pinza malonge. Sungi na bino ekozala mala. Donc tala beponge bana soki nde kwa koza na mutema malamu asombela bango pinza ba matela soit bambeto mbeto yo tozoluka yango parce que bana na biso balalela esa na bébé na biso yeyo omoni ozana bilamba ya ba bébé nana bimi libanda te ozana bilamba ya ba bébé
sunga biso penza vraiment image opende les capeurs de panayo bilamba kaka o ya ba bébé ata sucre ata miliki savon kanisa bébé o. Ah ok. Voilà. Ok. Merci.